Banzela wana laissez tomber. Banzela wana. Soy muy mabele, soy bolo, ma realizata. Mais sur la quête mabele, au cœur de ça qui est moi ici, là où que moi là, moi malade les coups de thé aux hommes là qui me. Moi forcer pour dire. Minga izaka moi sukuzulia munoko mone kushanje mwangu ya munoko sukuzuka binti. Ushumba hata banana. Nisuka ndo barikile sio sopate fiete sasa ninaye tunala mtaka mtume. Suko mwana kwa dala kuna kusukuna leo dipende sana mambo. Yana bakinga pena bandaka. Ndaka sisi. Na mwe nataka kontani. Baki sio Mabele. N'importe quelle maladie contagieuse, mais avant d'avoir quitté il faut docteur atala na miyo ayebisa yo soko ozobela réellement moni ekozaka kosukoseye na onde wana oyeba te bon tala kisi wana ezalaka poison kisi ezalaka poison c'est-à-dire ezali mpona koboma microbe oyo ezalaka kati ya nzoto bon sikoyo afe kodétruire yala kati ya maladie quoi soko écoute microbe te na kati ekodétruire sikoyo banzoto na yo ça ne va pas. Il faut d'abord passer l'examen, le médecin, bon après, on met la qui se met là, Bonjour. Comment ça va? Papa, nani aliwa na ndoto nyoso pasi moreki. Ngai na ndoto. Vanda kwa mama. Non. Excusez-moi. Babele. Oh, tu n'as pas reçu au mélanine, hein? Ok, on va vous là-bas. Toma la birma. Isso na ete penza. Nanga pe koskosa mwetumisi na butu na lalite. Loko ezotungisa bozwi ata matungulu. Kama kuna basieve wana falinga pikaka. Ota ata ba matungulu wana. Dudu. Bonigo koni. Yoko munga na bango. Onso moninga ajebilika mwana toko kolakisa ete. Malade obazo kubereza malade kulakisa muninga. Ha? Umona ngowa. Njere. Pour Dudu yo. Eloko zokomona na miso vraiment il faut ba yebiso kaka. Eloko ni ezomona na bazobela. Eza maladi. Maladi ni. Maladi ni. Maladi ni eza maladi lokwa maladi ni zo maladi ni yo mu bazokoso. Bazala maladi ya kosokoso. Na mwasi na mobali. Contagieux malade ngowa. Mais ezanga kisi. Sokuze bakati. Tala. Awa bazoya na masanga. Komela na verre de. Nga. Verre salade.
eza contagieux na verre na basani bilamba soki bozoki s'échanger okoti nango dudu boni boye tika makambo pampambala toye epai ya mopa epai ya moninga bo apesi masanga namela te namela na molangi nono mona te bato bazokomela masanga na molangi tika bato boye poni bilobelako dudu talaka na miso di ngasi nayebisi yo ngasi nayebisi yo wana esabo ezozokisa ntina motema asi moto na etika komela mai ile nyonso tala kaka biloko wana lobomona ekopolisa yango soki polisi yango nde ebikisi moto tomonaka osoni mama tika nga nakomelaka na molangi mpona nini papa elingi nasepelaka kaka komela na molangi songo vere eza nango papa komela masanga na molangi lokola ndiba nangini esili bon à votre santé Onzele Onzele bwana usali nini nini toyona ngine na yo ndingi wa dudu yo mesana na molangi na lobaki na nini ome na vera dudu yango zwi nini eloko ni elangwe na langwe te nazokoyebisa makambo ezokomona na mpona yebisa yo koyebango te Onzele tala olingi nga nazonga na ndako sona yeba mbetaki nazonga na ndako bongo na takende na bano kolala nayela osike pardon namotoki epai kosokoso epai cher kwedi il faut kosala attention na yango malade kozokobela nayebi bien malade oyo ezanga kisi ezanga na kisi te kosalaka na keba dudu nini nibiko tikana soki baza koyeba te tika nayebisa bango malade baza kobela nasali mabe yo eza monga makamaki monganga wane opesaki dudu vere te mosher tika engamelaka na molangi po maintenant biso osuka bavere bien quoi te biso batia wana frigo malade eleki mingi mosher na biso tosukola bavere na mai ya moto kaka mpona bamaladi wana malade eza contagieux prefer maintenant tika bana na ngai na mokili bon likwedi nayebi pe tosala esika moko 4 jours bapesaki déjà 4 jours ya na mosala te. Mais je suis malade. Oui, je sais. Nous sommes des intellectuels, il faut quand même se dire des choses. Oyebi maladi ozokobela ezanga kisi ezali malamu te naloba te lobaka alikambo toyelaki awa atobima tokende dudu lobi makambo toyelaki atobima tokende kimunga yango oyo yekola kaka na ndako ya bato oyo. Mais il faut y être, mon cher frère, de quoi vous souffrez? Mais je le sais. Oh, mais de ça sert à l'examen, de tout. Oui, mais 4 jours déjà. Oh. Ça, c'est le donc, grippe, ça, la grippe et qui c'était? Oh. Et alors? Madame, il y a que... Pour vous regarder tout, là, c'est la grippe que j'ai. Ah, il y a que la grippe. Docteur, le baguette est la grippe. Il y a un ça là-bas pour tout qu'on a fièvre. Voilà, madame a un conseil. C'est la grippe. Maladi wana ezanga kisi. Tikala kaka kotikala wana kei. Oui. Et yeba ne avec des intentions ici. C'est pas des intentions, mais je yeba yo lingi ko yeba te. C'est tout. Mais Dieu qu'il est au moins médecin. OK, au moins médecin, il sûr qu'il a zobé na za grippe te, oui, moi là. Bon, tikaka de toute façon, il y a qui a monté. Mais bon, alors dis que ko yeba sabino que moi na bino masasi. Atika ko fréquenter moi na kai milondoi. C'est tout ce qu'il y a comme problème. Ma fille est fiancée
na mobali moko ya famille riche. Donc moi na bino Afrique atika mwana na ngai nie. C'est qui hein? Donc maintenant donc hypothéquer moi la riche. Non 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 non, elle n'hypothèque pas mon enfant. Malheureux. Et puis tu crois que moi moi ça souvient ça souvient carrière pour avoir la sauce moi. Mais na yebi bino esi la kaka ndengwa na mona ile susu. Il fallait bandana na yango le msa pa pamba. Soko yaki na makambo na bili kambo yela ki mama bulu pesa moninga motima moninga so bela uzulu bili makambo yo ko pesa su moral na ima te. Sasa ndingi wana. Lika mona yela ki na lobi yango. Sala. Sasa tudo yepa makambo. Ah, udala kwa hizo pona. Kama tu asa ndingi pesa. Tena masana ngo bila kibali ndio mwanga kwa mamiga cha kumira. Na katiba tufande yakuni kwa basi ngani makango basi mabala makango muko bana mikia katiba makamasa penza moiti sio kiba sio kuna masi na ile watu wakota kana mfamu na il a un comportement compliqué dans la msala kuna même ba de ça ba tasina ndikite ou alors zumona yongo pena sasa ba ko bela bisuti donc amuni grippe en dire ma vie sur la mo il a ba mo besoin incurable avec ça kitu ba kuraji le mwana ndio kuna chia kwa bila mninga ba makamandengo malamu c'est un garçon to sala nega moi tukutana msala mais sinon aza na mtego wa mte na mama ipana biso kuna kosala remarque ndenge papa na mama bazo yanga bazo bela bazo na maladi esuka nango babaki tike nga na otoboyana osepeli nango mpe ondimi yango mpe kasi ndenge ozolo bapenzi okanisa nga naza na kati naza te na likambo na kati wana yo oyo papa na mama baza banzambe ase so bango bapekisi yo nzela ne po yo okata yo moko bango so bapekisi nganga moye na saa otourne eza te baza banzambe ya se so balobi likambo fondima oubliant ke nga na o toumeli tobandiki siansi oyo banda kala bandako mpe pembeni kaka sikoyo naye nasisa université awa nakokoma mpe na mbongo nakokoma mpe quelqu'un bato misala mpe bakozala bango mpe na ndako mpe okoza na patience wana te non mpo bango baza banzambe ya se balobi ke boya masasi mbala moko briskement na boyi mpe masasi elokola bango baza banzambe ya se ata mobali yango akata na motu tia baye na ye kaka amindondo ozwa mobali oyo mpo ndimi kaka wi po bapara nde banzambe ya se balobi yango ondimi yango mpe kaka masasi oyo ebaki toza baafricain na ebandeli boye ebandi bapara bakomi oboya toya obana na motu makasi boye tokomi komona baproblème na kati na ndako na biso ya libala eza malamu te merci beaucoup ndenge yo moto oyebi likanda baafrika yango nde bakomango baproblème lokola baza bapara balobi yango no esala eloko te ça te plaît osepeli nango ça te plaît etoboyana briskement kaka boye mais toumeli kozala patience te masasi malamu quelle audace bapara nao bayebisi eloko moko te sur mindondo te papa kofréquentaka lisusu mindondo te koyaka lisusu te komonaka ye lisusu te limwa soki omoni mindondo na nzela pengama yoki nga nasi nayebisi baboti na yo koyaka lisusu awa te kanga mpe bima excusez papa kende Mindondo au champ pendant 48 heures 2 jours Koubimate bana mutu makasi boye na kosala ndenge nini dudu eza mawa mingi dudu na likambo oyo tosala eza mawa ozokata soni te okamati mpe buku esantu oti liboso na yo yo mpe mokolo ayenga nyonso moto azangaka te na balabala toza kokende nzambe ezalaka kaka yo okendaka kotonisa babaya pamba nasekisinga ye monzele nasekisa yo mondimi azalelaka ndenge wana te nazali mondimi namoni mabe na kati ya ndako na ngai tika nayebisa yango mabe wana elingwa mokofandisa ye ofandisi ye olobi na mwana
moki mondimi yango ya bino ka ya maloba ozokona tonisaka pampamba bana matoi mangongi faut progresser bango mais eza faute ya mwana mobali eza faute ya mwana na yo soki mwana na alobaki papa na ngai limusu okotaka te mwana na mobali akobaki kokotaka te okomata mwana moto obengane ndenge wana lokola mwana mbwa faut progresser ye na ndenge wana ya kobengana okamati mpe buku oyo te tala kino bandaka kokitisa matala moto na moto na bino moko bonzele sur nalingi kobalisa mwana ngai na mwana ya moto monene mawa yo tatoko mosala commission mpo ngai mwasi kutu nasala mpo balobaka mwana mwasi na mama na ye ngai naza kosala yango te me yo obandi koteka mwana mpo na mbongo nakosala commission te dudu eza mawa mingi nakosala commission ya mwana te nga nazali apart mosala nazokosala na kwedi nasalaka bafrere na ngai privé je voudrais obtenir un crédit mwana ya mobali wana papa na ye azali pdg ya banke akopesa ngai crédit absolument oteki mwana mpo na mbongo dudu nga na tuna yo nga no ntango tobalanaki dudu yo ozalaki na eloko nini tozakola mitokoti yo angi na eloko metina nini oza ta na soni ntango wana ezalaki ntango na biso manzela na ngai ntango na biso fo natanga nasisi classe naluki mosala nazwi mosala nabandi kosala nazwi oyo makoki lelo na fani me bana te bana na biso te motunzeli tika bana na biso te bana na biso lelo obali papa ya pauvre mwana mpe akozala pauvre obali famille riche mwana mpe akozala riche loba kaka monzele ntango tobalanaki okutaki ngai na bakiti biloko nyonso me ntango tobalanaki ngai ozalaki na eloko te eloko nini ekopekisa mwana azotanga aza nano mwana moke ntango ya kosisa mosala na ye abandi kosala akosomba biloko ne ya ndako nabosana eloko te babotini bazokobela te aza na mama omonaki bango eza mawa akosisa vraiment classe eza mawa akosilisa yango te epuis monzele ta te yo lobakaka bana bapauvre basilisaka classe te bana bato ya mbongo moto bakomaka na campus yo mokolo okomona crédit ekoti awa na ndako ofiotola lisusu monoko te nakofiotola te yango kasi dudu ngai nazoyebisa yo na makambo oyo nyonso lokola ozoteka mwana likolo ya mbongo dudu yebango malamu moto na makolo ya pasi ya mwana wana eza na moto na o dudu yango nazoyebisaka po sikoyo okamati mbongo ti liboso mpona yo ozokanisaka soki ozwi mbongo ndoko ya monene naza na moyen mwana ngai po abala mwana yamba moyen obotaki yo nateki mwana te nateki mwana te likolo ya mbongo onzele Mindondo. Papali. Mais ma fleur est kawi kawi. Pourquoi ça moko? C'est qui ganda quoi? Bon. Ça m'a l'air. Non bon, ça on le bina tong. Oh. Mindondo tala bana. Beauté na yo. C'est synonyme de richesse sa famille. Ah, oui, on a beaucoup de la beauté. On a fait aller dans la jeune, pas jeune. La option vérité. Le père na yo, grand frère na ngako AFC ngai que yo aujourd'hui fiancé moko ya moto wa moyen. Père ne azali PDG na banque moko ya de la place et puis la famille moko riche, famille moko réputée. En tout cas, bango ba accorder principe na bango yo faut bala tipona, ngap na za d'accord pona bango. Obonyo so za pona ya za intérêt na yo. Donc yo no ngozalo joro lokola locomotive, biso ba wagon. Ozomona, yo so bongi biso to bongi. Donc buka la te. Tanga pera les gens d'accord. Malgré mon nez sali. Mais ba moyende sima. Poni ba kuna zoki pa ministre. Donc si on a remonté na parti ya yo. Les gangs na bono ya awa. Ko présenter d'abord tala les capes na ngai. Et puis nous on pourrait reposer ba doléance na ngai. Voici mi sanga parti. Vous omona. Asim sanga parti remonter ba faire. Et là, on a besoin de na ngai na yo kayona masasi bokata ba traiter la bino bokata ba traiter ko jouer la hypocrisie te soki ngala kutuna masasi na nzela pecho na ulali sai mama na ngai on comprend ngai c'est un bon conseil ah oui grand frère ko na go bokata ba no bujo na zo sai très bon conseil ngala bino grand frère c'est bien comme
Monzele. Monzele. Mwana lo nyamwana kutoa ifudre. Ega mingi. Kuna dongana za place na yo, Tabong sa mwana. Bon autant hier à parler poudre, bon son âme n'a pas la rêve. Il faut que l'accès Mais la scène hier va par la poudre. À ça tu vas par la poudre, c'est quand on parle la besoin par la rêve. Secret maman est pas moi, secret moi moi si la secret pas maman là. Hein? Ngala secret na mwana. Yo mo comme to yo yebi secret na mwana na mtu kusoma. Maman. Lelo lo baki to ko bimate, yo to ko bimate. Zana ndako. Zana solo ko solo la bomke. Mutu nyonso kuya wabo. Futu yambaye na ndenge ya molamu ndenge ya esengo. Maman. Ya watu bimate. Tela mwamke. Ça va. Maman, mwana mwasi azali il faut azala kaka coquette elongi sourire elinga kofungama nayebi te ntango nakoti namoni yo awana papa leki na yo elongi ekangami malamu te mama fungula elongi zala gai. Il suffit simplement moi de mobali atala yo. Oui. Vieux Doudou wana boda mwana. De loin, akumina no pembe na yo te. C'est ça que je veux. Que toute personne qui passe ici nanzo na ndako na ngai. Ayiba oui. Nanzo na ngaka. Olinga. Mama. Sourire. Awa. Kubosa na kote. Pesa ngana nyo. Where am I? Indolo yaka. Zele. Même des matchs, pas mon la moi na te. Le bien, de comme nini ko. Ala kisi yo koseka, ufungula muno. Ola sie mino sukate. Ngai nazala mwasi. Bon ko tamula na tamula. Nzele nazala mwasi ko. Ole di. Kotamula pamba. Ni bali fuba kufa. Fils bakufa. Kabalabalo ya biso. Mama dala. Yango mzete mtezo tablo, muntu badako nini? Na ilongi, na demarche, mama. Na zala mwasi. Nayebi te. Demarche. Abe tu porte. Tendo dans la porte. Fungura. Elongi kufunga ma suri kubosa na te. Ya mondando. Kasi pono ngena ko tike baba misi basala ka détailler ko la ko tambe. Tout de suite on vient. Soyez souriante, des marches à malamu, c'est pour ton bien. Si toi tu es bien, n'a peine à quoi malamu. Famille est bon, vas-y. Mama. Olo bia tamla. Non. Obetana. Ni. Depuis là, j'ai signalé le monde. Le monde a la raté. Au président là. A la raté. Mindondo. Koti sayi. Oh. Il y a le moto. Oh, Coco. Ça va? Au président. Ça va? Alors, Ça, c'est un boulot à toi, c'est vrai. qualité trop pour aller au cinéma. Comme Simbi. Père à Boudin. Na cause père tout de l'Olobaki. Nanale, nalandele, likambu, kenandingu, Olobaki, à Boudet. Na raisonné, etc. Oh, on a ça, il y a ça de poids, manabiso. Mtu asimba kabisa na kama bani. Na landele likambu penza na bito ya ndenge wana. Eko simba. Papa Ndemi. Mais là, c'est que l'on a le mot. Akunyamanga. Écoute. Bien, Coco. Coco.
Rendez-vous estimé. Regardez la roi des colis dans la vie, dans le café. Il y a marqué Wana Kaka. Ah, pas de problème, hein, Coco. Le coup là, c'est ça les Wana, pas de PDG à Mangaï. Balobi n'a pas Lobi na Tongo, 9h. Parce que PDG à Mangaï à 10h. Lobi na Tongo, 9h. Vous en avez collé. Ah, aussi là, Natiko, il m'a pris ce Doudou, Doudou. silisaka makambo na moto oyo akende oyebi malamu ke oza kozelaka oza na makambo awo moto mbima azolala pongi azolala pongo 27 pese biloko na bima akende moto tozaye kozela ezali nde ye mosusu te nini bon Coco aussi là na pe na macha Coco moi papi oh mwasi na ngai ah voilà mais chef makambo na mabuko na nga na lité trop pour na bino na mer na Coco kala mingi te kosimba ok Coco ovina o mwana ngai mindondo mpona yebisaki yo à un temps ok à un temps penza mindondo oservirie kobosa na sourire te koseka elongi mama leri yango yo bon Coco les sentiments wana mwa moke ya marque à jour wana tianga mwa marque à jour ça va moi motu moko journal lelo fo simbanga na ndenge abie soto tali bien tielanga makasita poucher moi lokopi wana do ekaka ya marque wana d'accord bamasa kutu bayasasa lelaki yango mabe la petite petit na motema moto pene kotyanga mwa mai ya malili te tyanga mwa limba mwa ya malili wana do motema danse servinga kopetina tyelanga mai te obude nini nana otyelo mai tyelanga limba na baye mai te eza atoni te papa nga na bona ngai papa nga alili na ngai te nga na bona ngai opreso y a un problème tyanga kakoli na nga na leka ve na nga ezomela tala ero boye bamasa bazozilanga nazoboma bato na ngai awa servirie selenga mai puis kobosa na sourire elongi ça va ezali likambo ya ntan yo oui tout de suite nazoya nango botule bato oyo ozobombela ngai awa sikoyo bote na otyelanga mwa basentiment ya ndenge sentiment naye soso ozali papa te mbele na tyeli acalimba peti papa te nga natyela yoka peti ngai nga banzeli bakasumuka oyoka banzeli batimba balamuka osa makambo neti betele moko wamboka tia oforma bamboka tia petit nanga je m'appelle le fils à papa oyoka timbelanga na talanga bien bien kokoshi mutu makambo oyoka j'habite dans ma campagne petit oyoki ma campagne ndenge oza wana papa likambo nini na ngai zala calme petit zala calme petit nazoteya ndenge oza wana owa deja nzelelanga okomi nzelelanga mpenza oyoka tio mpa na kati ya bisi oyoka bampe makote moko na ngai bakala mingi te na makampagne oyoka solo apoto peti na mbanga na wana kolemba na basoso basosiso de paris bajambo banini biloko ya moto peti oyoka moto asakanaka na lare ezanga pere nanga mvama danse oyoka awa laki na pamba plus de 5000 nzele oyo balelaka santima ya koko yoko toza te soki totali mpenza bien oza ta somona dollar peti na naa na ntina dollar te nabanga yango te naa na somo nango te naa na somo nango ata moke te nakosimbi so osimba na mwa 100 tono 100 $. Bongo balobi okozwa 10 000 nango
wana saka nango pambapamba mpe nango ya kozwa yo fo peti na kosukola yo mpe okota na chic de code mwa basukola yo ten wana donc poso wana mpe ekoma mpe ado olai mpenza oyoka Bonjour. Maman, je suis directeur de l'IA. Il y a un bureau. Ah bon? Azo bela kaka. Bon, ça va. Oui, entrez. Bonjour, patron. Bonjour, Doudou. Là, seulement, ok. Merci. DG, où est le PDG qui est tout le monde? Mais, on a un peu de bunga te. Et puis, il y a partout. Oui. Bon, ça va commencer par la biso? Non, patron. A commis beaucoup de biso. Ah. Oui, oui. Moi, je suis mobali, il y a pas la mono ya biso moi aussi. Ah, c'est une bonne chose. On a patron, on a eu un peu de choses à la marraine et à mariage à Bango. Mais souvent, on a qui balimba balana. Choix ya parrain to marraine, basala les balimba balana. Les ali te qui ont tout ça la choix na place na Bango. Oui, patron, ils ont gaité. Ezali bango moko marié tuninga soki papa okoko mona DG na bino te po azala marraine ya mariage na biso. Alors bon, nakutala, je vais poser le problème au patron, ceux qui ont mis, il est disponible, bon, je ferai votre volonté. Et on a écouté les... Bon, loko les ali choix la bango. Nandini. D'accord, merci bien patron. Sente que ça... Bien. Merci, patron. Doudou, est-ce que Mikolo est dans la nouvelle directeur Kodite? Si, si, nous avons voisin dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Na téléphoné na bureau ba yebisinga a été. Et pourtant, parce qu'il y a une semaine, le docteur Alobaki qui est dans une semaine à répondre à ça. Bon, secrétaire na yazo yebisanga ki nano bandi msalate. Akubandate, hein? Abanza kubanda susute, awuzanga msalate. Compte tenu état de santé à mon patron. Quoi dire ça très souffrant. On les à chaque fois, oui, il y a 4 jours, mais ce qui est dommage, patron, moi c'est la pauvre femme. Que dit atteinte de sida? Oui, oui. Ce côté tout ça, symptômes, déjà, c'est vraiment pénible. C'est dommage, enfin. On ne peut rien. Mais quoi dit vraiment dans le la monnaie la kaya za mutu moko makambo mbilinga mbilinga te. Patron, il faut vous méfier de l'eau dormante. Je dis azali mai lala. Mais kuna na sasa kusala makambo. C'est un chat. Mais kusala makambo na yete pour que tout le monde sache. Mais il est très souffrant. Très souffrant, c'est dommage. Vraiment la nécessité? Patron. Dans un besoin pour faire la mission de service dans la poto. On a peine à répéter dans le psycho ya camarade parce que souvent ma mission n'est pas la même salak. Et le col a zaté. Nous sommes tous disposés et disponibles, patron. Nous sommes au service permanent de Moussala et compagnie. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Bon, la monnaie, le col a payé moyen à reprendre le polo et zaté ndingo et bisinga. Yo koko ça la mission à la place naïe. Bon, alors les cas
pas financier apesa yo frais d'émission après ozwa dossier wana na secrétariat nanga après basalelanga rapport na makambo ebi ke ozokende na mission ya société na biso soki okei oyeba comportement nini okokozala nango de ce côté-là, patron, vous en aurez une nouvelle. Alors, je compte vraiment sur vous. Merci bien, patron. S'il vous plaît, patron, vous souhaiteriez sûrement que je vous ramène un petit cadeau. De quel genre? Cadeau, batunaka motu te. D'accord. lokola mpe eza mission de service ezali teke oke kuna oke koluka makambo ebele non, c'est pas vraiment important frais d'émission na ngai nde nakiutiliser pour vous offrir batunaka motu cadeau. D'accord, merci bien patron, j'ai compris. Excusez-moi patron. Ça va. Merci. Oui, entrez. nalingi bayeba basusu basala zuwa. Bonjour Masasi. Ndeni? Moi bien. Prenez. Malam? Non, réussi. Anglais quoi. Masasi ndeni mindondo? Akadi? Muzutuna mindondo. Obi para ba. Natuni pona utoleka kuna na ndao kuzaza ta dimai banda tawo. Yawa ya bi abana zonga ndao na opeso no mbote. Ça va. Mais là quand moi mioni no pona yona ye. C'est pour ça bien moi. Na uka ke paba. Utuna maso pour papa te so kama papa. Yendo ko expliquer na bien. Même qu'il y a toujours ça la répétition quoi. Il y a un petit problème de passé entre mes parents et ma trouvé que nous avons un bon thé, puis mes parents ont un bon thé. Donc, moi, moyen, qui a balayé. Je suis tout beau, il y a un balayé dans la situation. Et bon, il y a moi, mon Dieu. C'est là, au moins, eza berere oyo baparent bazosala bazokota na problème etali bango te mwani biso na ye c'est dieu na nzambe moto asenga na ye esala nde tokumeli banda bomwana sikoli ti sikoyo omona eza nzambe moto asali ke nga na ye c'est une erreur baparent bazocomprendre bango nanu te bacomprendre après nzambe asali ya bolima na mbongo donc nzambe na mbongo biloko mibale wana opona nini opona nini Masasi non la poste cause un garçon moins intelligent et puis na ba beauté na boye likama mwasi basi bazwele mobali so tiki kaka mobali na opesa bambongo ebele ndenge wana ba $10,000 iyo lingolandela iyo za mbongo opesa ata $1,000 na pamba yoza na $100 na pamba yoza na opesa Masasi tika mama ndenge wana nina banda ba jende wana banda kale pona ndaka ko episode so na lodi ekomi wa abomi bala baninga te abana makamia na banaka siko alukai ka moyen po a manifester na profiter na timba parani ko parani ba ko kangite donc ye mutu atindi osika bosi osoli na ye oya kotiola nga nano ndenge naza na $1 te ça c'est 1 de 2 maintenant nayebi te soki eza ye mutu atindi eza kotiola nga ziko mpona nga naza na $1 te ye nde siko mutu aza na $1 mingi aza kozwa kuna mais epuis soki oyebaki ke bandakala mindondo aza kosala baje na ye wana neti obombaki yango ebomba yango kaka odekola ngo siko mpona nini mais aza so po ye bolongola moteur po sante nde ekomi kokonda bato nyonso bazika likolo ya mwasi nalobi tika yango kaka soki oza na lisolo mosusu te donc mpona wana kaka oyai oyebisanga mpona $1 donc tikana okaka okende na yo mais na okango Masasi yango ya mindondo waboya avec raison oza mobali te mpona nyonso na oloba acomprendre te nde ozoréagir bo okamusanga
Je regrette. So yaki ko babongo. So ika pona o babongo donc je regrette. Tika kaka. So iza uzama drum tutabi ke no kaka. Kwenda mabongo tata bapete mabongo. Atanga atana ko tika kaka tena o kaka. Basta kitoko to la nyingi masasi. Kochendi tusipo na mwasite. Ache susite na lobike yangana ezali nzambe. Tika kaka. Nzambe na mbongo na chesi kama ole nzambe. Ebile ba dola ba pesa na yo zana ngo pesa ye. Nana musekene kaka. Muze utali kama dola ni kama tika ngako. Nana musekene no kaka tika ngai. Oh. Posso entender ndizo kama vula parole peso ba malai. Ba sio ba confirmer ko zui yango. Je savais. Bino yo ko ndenge mo na ba. Voilà, santé za malamu. Olivo mona mutabela ibonte mutabela mode teste. Eza tio biti pode konga ajuango. Acha bandero na kwa koma wana bapara masasi bazana sida. Chana zangu koma yita bazunde ngona. Bima kienda ho. Ese pandani ka ti mo no ko. Mama Maria agina zemia wati o azisida. Siko baboti mwana ba 9 kilo. Masasi na mo bali te. Kama mimi ndanga boy. Ndega. Kenda ho. C'est quoi? On s'est déchiré à passer au bien. Non pas. Donc, Mindondo a boué les balles et comme il problème, on va passer comme pour un taille. Termine d'abord tes études. Bon, il y a des poussoirs avec des choses. Il y a des garages. De toute façon, Mindondo a moi ça sous la tête. Hein? Et on a bien on va le bain. Parce qu'avec le comportement de papa Mindondo, on a tous les sur bani va bien wana baninga wana sur ba bani ba c'est comportement ça je ne peux pas accepter le wana ça m'arrange pour tu vas les passer bon on va passer dans le reste dans hein je vais dire comme ça va bon papa docteur Abi docteur je prends le boulot il y a pas de problème l'examen ça va oui madame Salam parce que papa ok quartier nous souci va éviter déjà qui vous avez un sida sikolo karte baliaka ndenge wana bilobela so amoni moto akonda lisusu te ya mvubu oyo abela pe lisusu te donc so obeli kaka yango na yango c'est ça donc nous avons bela chose na kokili oyo longola batomona motu na yo et prépare tes leçons eza motema mabe ya dudu ondaka sango wana Oui, entrez. Moi que j'ai au kindo. Oh le mizo. Nalembi tena za ngabe. Bona peso mbuto ndio. So inde ni na wana. Ozali pena na poso pesa ngambo tango le kainga ya. Mimi no fanya yo za. Yeye bila ninga ikimile kwa tama sasa kuna na. Batunda na mona kiote. Ozali na balala. Namona kio bien. Ino makamada kisasa bozala ka bongo. So muninga zumwa problème na mobali na ye, mikolo wana nyoso comme ka okende kotala mobali muninga. Oto wana problème na ye. Olekinga po kan tele kinda kuna bisote. Batunda na nanu oleka kinga bo kende ki wapi. Boma expliquer na tina mona kio place kote ina na tina explication sur des. Mindo no soy por aquel kamena ye bitao oko regretter ni. Elo na ko regretter. Manga masasa otu ne na mikanda yo ngolo ngele. Kasi so otu no mikanda po na ngai. Baya kana ko bisa muninga ke no mbali na tini mikanda po bozonga. Yo so le bate loko boko to doubler nga mamoko komite pa. Mikanda yo zonga na te. Yo dina masasa ndebo mesana yo na ye. Na na ye bi masasa po na yo. Atuma anya kwa saka na chomi bale yo ndimili kambwana. Nani? Masasa penza. Masasa wa. Yo linga kinga na kwa linga. Fatima masasa. Agora tine na mikanda ke ya linga pa bala nga ngape ngena zamu nani nga masasa na bala nga. Masasa yo ngai. Lipati. Masasi yo yangai yo bien masasi. Katongala kinga mona ngale kai kuna yoka sikoli kama ngozi. Banda na ko mwana mama na ngodi ke. Kona fanda. Sikana na mama. Ko melengi kona fanda. Ni pese bazalo ko bazoba boli kamni. Masasi yo ngana zo sombela ba pantalon na kolata. Eloko ni masasi penza zanango. Eloko ni masasi pesa anga. Kwa ni taninga temeli kama ngana sepelite. Ponga no tumitana. Akoko jamaki na ngana na batu na
azokata soni bandakanga maa na deuxième gradu azomata te ka na deuxième wana navandaka lokwa azoba nazelaka ye nazokufa na mpasi ya bolingo alipasi nazoso moyen te nazokufa na susi ya bolingo nalala ya bolingo natala kuna mpe susu atala kaka ta yo mpe mwana baluka na bonongwa ipo zisolinda nyamwana yo lazima sasa kufanya kazi na kao lipasi yo pene nde osekisa oyebitalaka ata oyebike mbongo eza mbongo ya mashere oyebike mbongo eza mbongo mpenza moto ono osalanga badanse mpenza mwana mama oyebike yoki kaka na sango nazokaka na sango osi ba 10 milioni lobalanga osisizani mama sango oyo oyokaki wana encore babala oyo likambo evandaka te esi oyo basi balobi nayoki sango nalingi nayoka na monokonomo mpona mwene bato mosu babosani bazero mama naza fier suka mikolo mpenza na ndako kaka nga nango tomona ata banouveauté ngai nanga kaka mikolo mama na oloba te 10 000 $ mpenza babambi yango likolo ya mesa boye pa oloba ozangonoko olo oloti te eza vérité nga na loti te bayebisaki nga eza ya solo 10 000 $ apesi na biye tu peux acheter des bijoux bon talaka ya okanga lopango te kaya okabela pamba akabeli ngai kaka pamba bo nasali mpe mosala mwa monene te 10 000 ma na yo nde mokolo yango nalalaka natanga ngo natya likolo ya mbeti lipasi natanga nabombaki yango natie na nasa matela mabe natie na puse nalala nango ngabi nga namona te mama namoni ongeni nini ya masiada ekote mpenza olike masasi aza kaka na motema na ngai mpenza epai mpe mbongo epai mpe masasi mpona lazalaka ndenge wana masalaka lare eza lare po atalaka boye basi misu baolinga ye oke masasi azali bien akolinga mosi mosusu avandaka kuna osilika te osisa classe ebongo balona nde danger tebino ozala boso omoni ovanda oseka nalingi nanga te moto aseka mobali aza ndeka abie me nalingi te moto aseka mobali na ngai olanda lare naza ntina naye na okini wa forme ne ka talaka me naza ntina neti naa na ntina ndala encore ozopemela yango mpenza mikolo nga na nga mama me susi mobali na ngai ezanga kaka na motema so nalali mpenza na bonjour papa bonjour papa Dondo. Papa. Un verre de bière fraîche. Ok. Oh Dieu. Ouh. Bonjour papa. Bonjour. Dondo. Papa. Un verre de bière fraîche. Ok. Toi, c'est comment encore? Papa, Bossanina. Oui. Là, ça m'a l'air d'un nom. Le nom, je vois, mais le nom, comment? Lipati. Lipati. Et depuis un certain temps, vous mouillez à voir. Tu déranges mon cœur, hein? Tu me l'avais commis, hein? Qu'est-ce que ça? Écoute, toi, tu as dit Bissumi Bale. Je préfère que nous parlions dans l'intimité. Ce que mon dit, Badbazali Mingi, tu m'appelles papa. Quand nous sommes à deux comme ça, tu m'appelles Doudou. T'es papa. Doudou, tu as Bissumi Bale. Hé. Yo. Hey, Kalawa. Naik moi quand. Vous avez aussi $1,000. $1,000. T'es papa. $1,000 t'es. Non, mon amour. Vous avez mon amour? So la singa t'es. Papa, t'es. Vous avez mon amour? So la singa. Mais justement, ma lingue. Mais à une condition. Tu me donnes une bise, puis c'est fini, j'ai $1,000 même. Pour moi, on a plus de bise de comme ça. Macamonine. Faut pas me prêter des intentions, hein? Macamonine. Bise à pamba. Bise à pamba? Moi, bise comme ça. Non,
te. Hein? Biza pas maraka. Tiens. Il y a pas mon nom au côté. Il y a pas maraka. Biza pam. Kasi. Poni nazomona. Mindondo. Papa. Omoni nini? Mais namoni. Mindondo. Papa. Lipadi. Hein? Yo yaka pana bisondo yaka pona makamba buzoba. Omoni mobali msika papa abotinga peza lipati ya solo wana. Poni mwa kamada kisasa boza kaboi. Hein? Ozo changer na te makamno akala. Eh mama. Oganyela nga byo opekisa papa na bino opesa papa no confete. Comme na bandaki. Bon ololuka te mobali ya kobala o mama ona sila ona kabela ka abali yo te. Oyo moko lokotaka na balaba babali yo te. Na papa na sondo katina kobala yo. Papa na bino na pesa mosa pembe bin c'est profiter bon passe na. Ndio zomo nango za lokumu mama. Oza lokumu papa na yo za lokumu. Yo kanti za lokumu mama. Na ebiso ko soko yaka awa pona papa na biso na ebiso la bali pati na ebiso yo. Mukolo ngana ko simba yo. Ndi pa kotalia bon sa famille na. No bon sa famille. Stapa biso. Kotende papa na yo atika makamba. Mama, ngaka ntoko chanjo ko chanja te. Ona kabela kayo kanza ko bala yo. Baka tera ma be hypocrite. Ozo epa na biso na ozo yo kanza camarade malamu zoko yo la ne papa na biso. Na yena papa no. Ozo yo la lelinga. Alelo nani? Alelo ni foyo lekele, olekina lokoli. Alelo nani olekele lokoli. Nzo da mbala skondi. Papa na biso. Ndi mana ebi yo. Na moro ni tutu para sote. Eza mbala skuka na yo. Ni tamba mino ngaba. Eh, foya ni tutu te. Camarade ma be hypocrite. Na moro mbala ki maso. Oya ko tatu ko mako. Na ko là. Na ko yo yebinga malam na oyo ta papde ngana ko ndimelo ko na te mama kameleke ka soko yo moni yango o se fa nango te ngana ko papa le na bali ka ndondo papa le Maleme. Jana pesa. Siko oya yo tata zolo ba yo Mindondo kati ko ngana yena masanga hao papa sana kana miso papa le ngana yena masanga ko papa singa Mindondo papa regarde-moi dans les yeux. Bando zisi anso komi lo fundu na monoko. Papa no lo bali sute ozo fioto lambanga lo ko bana camarade na. Nga mona ko sakane na ngai te ata ko mutu mukolo ata ko mi maman me pa na nga o sakane na ngai te. Et grand frère de comprendre ce phénomène tu sais. Ça fait 2 fois on a vu au Cameroun. Mindondo c'est comme une grande fille. Oui. Il y a un problème. Il n'y a pas un cours étranger ici. On dit ça y est, tout est madame. C'est là ma famille. Vous avez bien la chance. Azam mwana soka sele ma beti ya ko voilà. Mais c'est quoi au juste alors? Mais c'est rien. Évitez Banabas. Tozali a onaye a wakala sikoyo. Dis bonjour. Mindondo pesa bière. Yé. Papa, Lobinaye, Mindondo, cherche-moi, donne-moi une liste. Il y a objet de valeur. On a ligné dans son numéro pour le mariage. Parce que je veux voyager. Oui, papa. Na sengi pe na camarade na ye wana. Yo pe pesa une liste. Camarade na. Kabandi kutomboka. Na lobi. Et pourtant, oui. Bandaki mokolo nini yo soko zo balisa mwana na ba camarade ya mwana osenga bango liste. Oh. Hein? Mais Mindondo motaye pesa ya lobi papa akozala fille d'honneur na biso ya mariage. Na ebi bien ba fille d'honneur c'est mais ba botu ba somela bango bilamba. Bango ba kobenga bango ka po ba zo bango ba mesure. Mais justement, na ningi ko kendo ko soma bilamba wana et pas nazo kenda voyage. Mais tu es dans na makamna zo loba, c'est juste. Le grand frère camarade de Nanya. La fille qui vient souvent ici. Tu pas le de camarade na yaka wa yaka wa. Comment on a y est, comment on a y non, l'ipati. La brune là. Oui, la brune. C'est simplement ça. Oui. Babandou Kousouane. Enfin, dis. Le fond de ces communes, nous connaissons que je l'ai sous moi, nous fier pour les films, moi, là, je l'ai attiré. Ah oui, bon, petit frère, puisque nous y sommes, je dois voyager. Demain. Faut y aller au Sénégal, liste, parce qu'il faut trouver n'importe comment. Une parenthèse. Imprimer nos attaques d'invitation, les lisibles, on va reprendre, oui. On va reprendre. Maintenant que j'ai l'argent, on va reprendre. Peut-être en absence d'Angaï, donc tu me fais la liste, il y a Telinayo, tout ça, pour que nous sommes en connaissance. Je fais l'Europe, mais tout en passant par Cap Town, en Afrique du Sud. Ok. Mon Mondele,
Bonzele, Mais c'est prévu pour combien de jours? ben, Ce service. c'est un mois. Un mois. Un mois. Donc, j'ai ici les possibilités. Je vais en profiter quand madame va venir. Vraiment, n'oublie pas. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Il faut vivre la vie. ezalaka moko ta mosusu emonani ta mosu ebongi yango tokozwa mbongo ya mission nazokende na poto ifo osala mpe liste ndenge nasengi na mwana yo mpe esa liste ana talitali kuna nyonso na moyo na litani ya biloko elateli na yo babijou comme ça nasomela yango kuna peut-être c'est moins cher là-bas par rapport ici. yo moko oyebi kaka molato onga na ninga Vous me mettez ça par écrit, moi j'aime bien ça. Hein? sene mokolo wangu tona nalata nini eza shua na yo nga koto loko moko te namonaki mobali moko atali commande ya cuivre na jekamine alobi akolata tenue tout en cuivre. nasonabalisi mwana nayebi so sene mokolo wana mai ona kosukola elobi ozala kaka mpe oyo donc nabandoleka bamu nyonso azoka kaka mpenza mikolo osekese ekoka nango kaka bon eseli te continuons ton petit frère j'ai l'argent ici j'ai des aïrs ici oui tu vas aller chez ton ami là il y a Dimbi Motors comment il s'appelle Likis voilà tu vas chez ton ami Likis tu me fais le change oui j'ai besoin de devises. Je ne sais pas comment ça peut faire, mais j'ai déjà calculé. Amène-moi les dollars. Hein. Comme ça. Après demain, je voyage. Et le montant, c'est combien? Non, le montant qui est là peut valoir 15 000 dollars. Ça le change. Hein. Ça sera 15 000 dollars. Comme ça, tu m'amènes ça. C'est mec. Aussi marrant, madame. C'est un bon taxi. Donc, pour le de sécurité, comment vous faites Kinshasa? Comment vous faites un taxi express? Ça t'a le retour. Comment les va remonter la sarote boyo fungola? Tu attends un peu, tu attends. Totalité, hein, Oménéka. Mais enfin, de toute façon, toujours contrôler en dans la confiance. Ok. Hein, moi, c'est là. siko yoka mati mbongo nyonso nakomona ano tindi bongo wana ndako tokotika na biloko kolia te nzele bozwaki mibali ndenge nini baza baituti donc moto abosanaka ayebi te eloko azosala plan nini je suis un responsable je suis le garant de ce foyer de cette famille donc nayebi que mbongo wana bazosala change mosusu ndaza na kwawa pour vous laisser kokotika nango limbisanga nte nyonso kaneke bongo natuna te ozala kwa biloko ozosala eza kwa maro ozosala yo nga otumbula yananga mingi non mais il faut quand même voyer ça oyebi dudu nga nayebi yango ozokende mosala nayebi bi yango ozokende na konta mosala ozokende poto ozokende poto oyebi tokumisa nzambe nzambe aza monene aza bolingo tala na mzema lipambo oyo atimbi na kati ya ndako na biso oyo bifo kokumisa nzambe soki olingi obima kokumisa kolingi olala toka tokumisaka ye ka mpo aleki te nkolo azali kaka monene kokumisaka ye na tout bout de champ o nzambe azwa lokumu bandeko nkolo akumisa azwa lokumu mpo na libela na libela te nga na osala misala misu okumu bandeko likambo nini moto abima na mbongo boye
ti sikoyo mpenza moto azongi te mokolo mobima yango semela te wana kaka okamisanga mpenza nde bozo papa likiona butu ngai nayoka ye mongongo na ye na baminui wana ngai nalamuki mpo nasambela nayoki papa li mpenza na musique na radio na ndenge atiaka valala nayoki ye mpenza na chambre me na ntongo leo ezotuna ngai yo papa liki nami papa liki ngai naketa ye na chambre namoni ye lisusu te baradio na ye oyo moke radio na moke na bilamba na ye na balivre natangaka nyonso eza te chambre otikalika poleli na mbeto apart o wana eza ndoto olotaki te ngai moko ngai mona te so nayokaki na minui ngai nayokaka ye so na minui namuki mpo nasala mabondeli na ngai nayoka papa leki ndenge asala bamakelele na ye ntango ye mpe na tata na bino yango nayebisaki ye kaye akenda ala kalamu nano epa akomanda nano monge lokola azalaka na banini motorola wana atuna nao bagendarmerie nyonso mpenza ebela mbongo wana ana kosuka wapi mpenza nzambe kopambola nzambe azopambola satana so ya kokotela nga na ndako maka satana liboso eza papa oza omitungisa no famba satana liboso eza mpenza papa mutu mosusu mpe eza papa ye moko te azali satana liboso ezali ye mpo akamataki ebela mbongo wana apesi bakende kochange eza ye moko azokotisa satana na kati ya ndako so natali yo mpenza nayokela komawa mingi so ezalaka mpo na nga moko mpenza o libala me nakoki kolinga obala mobali neti papa te antuka limbisanga mama meza bongo mpo konyokoma oyo onyokomaka na ndako oyo ngai nakoki kondima kobala te nongakunanyokomaka na nini nalataka te naliaka te mobali nanga azwaka mbongo ya moke ndenge ekokeli na ye mpe ndenge mpe nga nalatela mais ozolia be ozolata be mobali azorespecte te mama papa makambo non c'est pas possible makambo ya asala papa na bino makambo ya asala mais yo soki oyebi makambo wana ti mama tokodiskute kutu to hôpital tobengi kaka bato bakumbi yo ntina hôpital soki oyebi makambo wana oyo ezosalanga mpasi atikanga nano na buzoba no wana no tikanga makende hôpital nakende hôpital nga oyo nakoloba te pardon ozotiaka mononga pa mama makambo papa azosala na kati ya ndako oyo ngai nakoki kosepela nango te papa azalaka ndenge wana te so azokontinue na satana na ye me ngai atikanga kimia na bakamarade na ngai tout de même mpo bakobanga ngai te bakamarade nanga bakobanga ngai te bakorespecte ngai te oza mayele te lokola azopekisa yo oyebi yango te ke mobali oyo ayaki mobali ayebi toyebi yango malamu ke yo sokomi mwasi ya moto azokopekisa na banzela yo oyebi te ke bakamarade babotola mibala babalukela mibala bato kinseko yango esiko yalingi abalukela mpe bakamarade na ngai abalukela bango nani mpo apekisi bango ya kokotanga okobela mama na yebi so ntango na oloba na okobela me naza oblige naloba na yo mpenza po oyeba makambo papa asalaka ngai azosenganga masanga na yele na ye kokute na camarade na ngai mpenza bazopesana babiza ngai nakoki kosepela nango te nakosepela nango te bongo likambo monene omoni yango eza mbote donc eza normal eza mbote soki apesi ye mbote ya litami kosala nini yo kanisaka na moto na yo ke papa na bino ndenge azali awa mpe abengani ngai na ndako azwi mwana ya moke ati awa eza nde bozoba bakamaradi na ye opo alanda mibali oyo ya age ne mpo babala ye akolanda mobangi abo balabala oyo nyonso kobanda kwenti kwe bana mike mike nyonso awa silisa azwa moko atia na ndako oyebaka ngo mpe lokola makambo abuzoba nasali naboma libala mama ntuka nga na mobali na ngai ça je ne peux pas te di ozoyeba na yo mpe mama ngai azokanisa nazobanga koyebi soki mama na ngai soki ayeba kobela mais omoni yango mpenza normal kasi te ezala bilandela na libala oyo kokende okokota kutu mabala ata tuku sambo po yoki kaka mobali no azwaki mwasi epai kuna olongo okokota mabala kama antuka ngai nakoki kosiporte yango te mama ta yo moko kasi na libala oyebi yango teke soki okotikanga mote kaka soki oyoki boyeboye olobi mpe mama soki nayebi so okopike ye nakufa mpo na buzoba ya nini likende nano kotisa buka bakota meka papa nana yosi jeune garçon moko ayo otikanga en tout cas mama ngai makambo na yo na papa nakokota yango lisusu te olimbisanga parce que nauti koloba ngai nakanisaki kobela naluka ndenge nini nakosala mais omoni yango normal mpenza makambo na yo na papa nakokota lisusu te natindako mpe ozala secrétaire te otalelaka nga mobali nzela tambola natindaki yo te ozala soda na ye Dudomoni
okende omoni ete atomi bagendarmerie nyonso aza te nga namoni boye tokenda bahôpital te Sauda asi ya voyage. Ça fait Lunda. Non, non. Camarade na yo nani Nikisi. Kiko mwana ye. Tesinga ba information swan. Tali na shamba na ye biloko na ezali. Mwana azolobela nga walobi na butu azakoyoka mongongo na ye na ntongo osukwaki notala kuna mwana ateloko moko te. Exact, donc yaki na ndako récupérer biloko na yo aki. Nzambe vraiment ebela mbongo boye dudu nalobaki na oto ata ide ezala bande tokabola ngo ndambu bachangere ebele toyebani na bango apenza dudu. Le changeur asali change bien. C'est l'esprit ya leki. Soki tokabolaki yango kaka nzambe sanza mpenza asali makambo nini boye mpenza dudu na mbongo nalongolaki dini na wuti nango na mosala directement na ye nango awa et puis na pesi petit frère ake kuchange yango finiso ya nzambe kaka omoye kuta koloba liso eza te nanga mpe nabosana ye kobosana ta na mbongo otikalaki nango mpo okamata tolongola dudu kosakanaka na eloko wana te bandeko Mindondo nzambe mimeka na boyi. Tu as les $10,000 na pesa yo bombo. Papa, ils ont sous $10,000 hein? Aux autres $5,000, ils ont $5,000. Na 5 ans ngapa na longola $1,000 pour na somba blo na ngani qui $4,000. Ça va 4 hein? Ça va. De ces 4 là, je vais utiliser ça pour voyager de toutes les façons, billets ezali, visa national qui donc je suis obligé de partir. Avec les gars. Ateka biloko nyonso asomaki na $1,000 wana biloko ninga na oteka mama nga na sombi biloko nanga bona teka mbongo na nga moko tata no ye azwi makambo awa sanza kimi na mbongo ozoba mbongo mobali nanga olingaki ye sikoyo mpona mbongo ekomi mbongo nanga moko kala kotupema oso mokanda bayotika odwa nga na yekana kata ndako amona mbali moko Dieu merci. Atini mukanda? Non. Pourquoi atindi à la question place artiki mbongo? Le Seigneur est grand. Le PDG ou la banque. Ça devient à Kubala, moi le samedi. Voilà. C'est vrai, je dis pas l'angozoli. Oh, mon val est vraiment lemba boy. Mais ce soir, d'autant que la locale montala li pongi. Hein? Je souhaiterais que moi Nangai abala garçon wana. Dans l'état où se trouve le garçon, je voudrais remettre un koufa pour que ma fille soit héritage. Il y a solo wana. Moi no ya muke. Dudu. Ako moi ça kufela mobile ka pona mbongo. C'est pas grave. En tout cas, je suis très content maintenant. Mais je peux saluer mon colo du matin. Ah, au fait, c'est vrai. Oui. Hein? Bano kangamela la nda. Oui, absolument. En tout cas, ça me vraiment zandenge. Ako moni so paso leli muketi ele aningi sisumusu. Tukasa so yo. Ah non, mais la gagne est à l'hôpital, le médecin a fait comme ça, non, je peux reprendre le boulot et on a pas dit. Je me sens bien.
ngai namonaki okokaki kovanda na ndako nano mpona mikolo moke parce que nasi na edevenaki moto mosusu asala intérim na place na yo lokwa santé eza bien te ozomona bamaladi wana ezalaka lelo fièvre mati lobi kuna ekiti ozomona ke kobanda koderange yo mpo osalaka mosala médecin constate grippe nanga ezali grippe te esili nango abina banda mosala wana ekobanda nanga oui mais naboyi te mais moi-même je me sens déjà en forme lokola mpe bakisi ezalaka nango te mpona maladi wana grippe eza na kisi te mama donc je vois tout ça pendant sango wana oui parce que oui maladi wana eza na kisi te donc Doudou qui a parlé donc abi sûr que mokwedi kuna c'est fini aza selo positif non mais Doudou a exagéré ngai nde mokolo nzoto nake na hôpital médecin na biso soki mpe kotala kuna na service médical na biso akoyebisa yo ke kwedi aza nayebi important nazalaki na grippe esili nameli bakisi ndenge médecin prescrivaki ngai nameli yango osi nango examen na yo osalaki yango na niveau polyclinique na biso mais oui puisque barésultat eza kuna donc Doudou vraiment azopanda sango na ngai comme si ye mta médecin non je vais le voir chez lui à la maison non oui ça y est face à face comme ça à continuer comme ça pour aller c'est pas possible on opanda sango moninga ndengana oyebi oza médecin te oza nini te namoni obandi koseto ondire osiliki non maman je ne peux pas supporter ça nopandanga boye alors qu'il y a za médecin te ça va mais de toutes les façons nga moto nazalaki no besoin mpona mosala moko nalingaki na confie yo olingaki okende mission de service quelque part lokola mpe bayebisaki ngaki état de santé na yo donc il a fait ça pour voyager c'est ça yango wana ye moko mpe dutu aza sur place te nasiki na ndako kuna pourquoi je vous dis que nazali kotali siko na ndako pour lui dire il est à la maison il prépare le mariage de sa fille nous sommes les voisins surtout juste après ma maison il a dit wana emisate pa na ye mais Doudou aza na voyage il y a 3 jours amoi kakende na nsima na ngai parce que ngai atiki na ndako azoprépare oui atiki na ndako azoprépare mariage ya mwana ye ce samedi amoi katika kokenda nsima na ngai en fait ça je ne peux pas savoir mais service na biso ya protocole est ce que na otiki na aéroport non mais na du rapport ata moko te enfin peut-être je peux supposer kake na nsima na ngai mais sinon natiki ye na ndako je vois na vie que soki na kuti ye je lui dirai l'histoire en face nakokamwa parce que bayebisinga mpe eloko moko te mpona mariage ya mwana na ye et pourtant ke nga motu naza marraine eza marraine je sais pas parce que moi je vous certifie que mwana ye azobana ce samedi et que je décide Doudou à la maison de toute façon le problème moko eza te okoki kobandela mosala na yo mpo namoni mpe santé na yo eza malamu si yaki grippe mama grippe esesili les gens toujours bazaka kospécule na santé ya motu donc moto aso na droit ya kozala na kosukosu te ana droit ya kobela te ana droit ya komaigrir te c'est ça na compagnie na basociété en fait na kisasa sikokomi kaka ndenge wana ça va kende obandela mosala na yo bon makambo mosusu totala nsima mais Doudou il faut yokanga maman bonne journée mbala mokio Quel exemple de moi tout manaiwa ne fais pas ma lili yeso come kuna choka bovanda portail fermé gana ni mambo tema na kana sasa kana sasa pona mwana ile rovini tawa pona boni barabi sos information bazama kabuna na dirite na zona na rapide na zoto na sos information awa wapi ndio uzaka problema ngol clear thing ngiso ile kamni bonga bazole kale kana ndela bakusa matele uzoka bangote banani iyo uzaka meme bembe izali wana kafo kanga na pesa information meme ngara ko kaka ko na uliba makamuni ni bana to mbili tina ile na usala kabisa na bibi na barabara mutakusina kasi bayi wana bakusana watu sope bakubala iso kindenge ni biso pe lelo so bakubala iso basala kabatu bayi bakubala
Bago sa lang kasi te bat mo na kay mariage be sa min dan kat. Asa semua nang mana ini. Dobi na bag mo kakali kambol. Pana nani wan. Pana nani ko. Dobi na bag na yote. Uza mwana mbali. Pio uza sala bakasi na yo. Vina ni sukite. Kama suki mwaso yo kubali. Nana buda mte. Mwasi bolingana ki. Ba famille ba décision. Et moi si père ndimi na iba kwa parents na iba. Bazole mwasi mobali ya mutambo. Yo zana mbongo disiko ndimo sana. Mama tudo tá dizendo, mas já foi foto na bino. Eu não fiz que nanda kuzana mbongo assim. Tu sabe na mbongo. Bino lebo simsa ngapa ta $100, $200 ndenge baninga wataka na bana bangu. No, bino bolinga kangana université, no na chaka lipa na saki ale na kenango. Naza quand même, ko bosi mangape na argent de poche mama. Siko iye wana siko alani ba dollar kena ndana sikali gambala. Kama salira papa na ko ide biso yo so argent de poche ndana so ya kolia. Tutela suba classe mwana bino kuna pena université ngo ba dollar peka. Boto woni tumwe suka ndeni. Ba dollar ngo université zuko ko futa ngo. Ile zomba tiba tranche ndambo mwana ndenge ba yote tranche ndambo. Zuko ko futa mwana. Sobo simsa kanga tamke kana mbele. Ko da moi bien. Siwa zo le kawana le kaka asa baturu. So da pas kanga mutema na ibi na zo comprendre yo. Tela na porte kuna sukina. Azuli soki bakupala niece na hiyo. Fuale kaka wana. Ngadi je mafungu na bali. Hadi ndapana wewe sina mungu jegula yekingo na koti tata. Zonga kuna sawa mali kile kufanya. Zonga kuna kile kufanya. Pona ni makamu. Pardon mimi papa. Ya kulia eti ukini utamba. Kuna na ba hivi tege ngai. Diablo kota ngai. Pardon. Uko tajabu na nzoto papa. Tika makamu wana kama mulimu wana. Jabu sio kote nazo kufanya mara. Mama Mbote papa mama. Nando bana papa. Na yeye mwali solo mukepa ina. Mama kamba mtu mzee. Lobaka mama na zuyo kama ni solo mukepa. Yupi nebo yaliawa. Mwayo uvanda pesa ati. Siko tukusula pende ngini. Lobaka na zuyo kwa. Kokuma yakomia wa mama. Na yiko senga bolimbisi. Na manso maleka kawa okoto yake ngana mobali na ngao. Na hivi satana nini alata kiete. Naona yeko senga bolimbisi na maloba nyosho mabaza yeko bimisa. Ebolimbisa ema. Ka kusinga bolimbisi wewe senga baparo. Boba tse kuna tukaji batu baebi yango tse. Bomo na mwela secret. Masati. Boso bali tena na mtambo ngo kanji ya secret. Bomo na baba tsa kape ba pi popi na kaje batu mbule noga tsa kunoga buta tu bota sana. No boe na data wa. Bandeko. Wewe insuti ba kuta ba deple nyama. Hati kuti ba bata mtambo. Ifu mutama na napenda kule kama mama ni kero fanda. Soma na kene pardon. Kene ko osa ta de jour kuna Kuna bana na tranquille papa pardon. Kene na kwa mama lekina. Na ngomi tembi ka mumu. Papa kimia kama na Yesu papa. Na hivi kama usuka nikamwote. Mama na yuki yo. Wale kusenga bulimbi. Na hivi ti. Bisu na mona kabisa stoke na kibuna kusambe. Bulimbi sibasengera kamutu. Poyo yake wazalagi na likambute. Mutu alibaki ba makambebele bende papa bana. Yemo kope mkolo likambo pasate. Yeye kusenge bulimbi. Sibunga yemo konda ya na muninga na ye. Basu. Babe bati basala kisika mungu suka zalagi mutamona iki makambasala ke zama vi. Akoi kubenga muninga tena kola sana ndako boy papa mama butala azua ta muninga musu ya pembeni na yetu sura bona makamunenge likaki. Yeye kusengere bulimbi. Siseke yemo kona conscience na ye amoni ki makamona sala ke zama ngoka malamu. Mama omoni nakata mukana nzame peko mama mwacha sama na mupandia mobali. Mwacha na mobali bazai loko moko. Bazai loko ya masumu mutuna mutafuta kama sumu na ye. Mutuna mutakufuta oyo yako na. Kwa hiyo pena ye ntikele bino pe invitation pour la mwana. Ya nini? Ya mwana wako bani. Mama. Hata yeye. Uzomona nani mwana ndinga yalikile. Mama. Uzomona mwana ndinga ni na binia wa bunga isusu na kama tanzila na yana feti unakovana na kiti. Po basi bangana kartio basi kakanga basi langa to basa ngani.
ata yo moko mama zala mitia na place na ngai na pona pesa mwana nga pata mibuma biso ba pauvre bino batambongo na kosala nini papa mbote mais vous monsieur Bopaï j'espère que pesi basamatare là omoni kudima nayaki tosololi nyonso na mama nakomi mpe pene ya kokende na bobai ne bolingisi bolishe ça va yango mpe naye kopesa na esika layika mpona kende biyete ya mwana yango azobana ya nini mwana akobana tona posa feti mama lokota biye na malembe tona posa oya bafeti ya bato te oyoki biso nde tobelaka bino bobelaka te toya na feti na bino kuna toya kobebisa toya kocontamine bato bapase mariage na bino ata likambo bango basaliki biso toza na mbongo te bapauvre babalisi mwana na moto mosusu quartier momaka kayebi likambo masasi wana ndako mpe omwaeti botokona soko matasi biso toke biso feti wana de toute façon mwana mwasi soko babalisi mwana c'est-à-dire mwana mwasi mpe aza compris to baparent na ye donc je préfère encore masasa bana mwana mwana fe c'est tout bapasa sukula mwana bon papa te mama kende malembe yango anayaki kaka mpona ya atuli te o nayebaki kaka bolinga biso te na quartier nyonso anatanga nasengi bolimbisi bokondima ngo te mpo nyonso ezosala bino ozwa mpo mwana ngaba nayaki kakakitasa nde mwana bino oza nde mitema mabe likambo te bino mosala moko akosijaka mitema oyebi tika donc mitema na bongo te eza mabe bakanisi tokoke na fete na bango me mobali wana ndenge azali donc nda mwasi namoni différence oke eza te baye kosala semblant koyawa ya kokosana kosenga twa fete bongi na mosala non mais nabandi mosala bien ndaki ndasoyema ba pdg mais bon mbaituti makambo azopanza sango ndebi te ekomi tina mosala non mais je ne pouvais plus reprendre le boulot non mais c'est impossible akoya mosala nanga namoni fo omonana naye kaka nakina ndako na ye penako nanga balakola charlo boye ko bandeko tata na bana mokinga même na biro aza ndenge wana même badosi ya bato mpona kosengi mikanda bato o ata un mois so oya kote na ye azela kaka okufa bongo aremplace soko balinga baplace yosala mais toyaka ndenge moko te je place nyako Mama Colombe, mokolo na bango ezali bakoya bakimana nje bakobina awa bakokangisa monoko aussi aujourd'hui moi quantité ne fût-ce que quelques échantillons quelques bouteilles il y a un massage importé c'est pas n'importe qui ils ont c'est des gens d'une certaine classe une certaine valeur alors moi on s'en importé ikokozanga te na mikili yango ya misusu osomonake baosala fete na bango bazwi masango ya biso basi wana tibazwaka kwa mboka na bango moko bongo biso moko mpe toza na masanga na biso kitoko mpenza ya solo tokamata importe kota toza na masanga na biso owani yo olingi koloba biso olingi koimpose bango masango ya yo naye biso tokamati mizini totieli bango wana moyolo basiko masanga wana nao biso ozolobaomiso ya mike mike mais sala badepense apamapamba komosalaka ça va tokosala kaka ndenge olingi tokoimpose gu oyo toza nango akomela yango masanga na biso masanga kitoko monani mindondo azali azali kolata mindondo viens ma fille viens admirez la beauté de ma fille tolingaika yango oza olobaloba wani kangi mona ngai yo nazali kotekama
nazoseka makawa kofinga mapai nyonso pamba pamba lelo nabalisi mwana ya solo wana Dis, à vous changer ma labouille. bamisatu 3 fois. D'accord. La coupe, tout est fait? yango nazosata tongana na sisi mpe ata te bandeko La cuisine? te nazaseko kuna ekomi pene ngati mpo nazolinga nyonso nasilisa bongo nakende mbango nalapi Yo, kusime susu biloko mama na yote. Tu vas te salir, ne fais rien, Baba Nouya. Hein? Sois gay comme tu. Le sourire, ma fille. yango tina nango Ma fille. C'est mon DG, donc patron de Gamza. tobilika Elle est ici, les gars. Bon, le binou, je ne sais pas encore. Mais il est là, hein? oui bonjour maman bonjour mbotema mbotema papa azali te aza na voyage nga na ye te aza na mission bandaki bayebisaki nga asa ye na nakomi te asa ayaki peut-être ke aza na nzela na akomi na ndako te maintenant awa nano akomi te yotoba lelo ye mtangai kobana me lokola papa mpe aye te moi makambo moko ezala eza te ngamu de toute façon ya pas de problème nga moko nazali ye lokola balobiki ata ye ta mosusu na komeli te ya kokoma de mama loto te toningaki sikoyo ata boye soki ye aye nde abongisi maka me kobonga kaka nga moto naza marani na ye nakasi boyebi yango mama vanda kita vanda mama omela nini nyonso bolengeli votre santé, maman. Oui. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Ah, je peux dire? Oui, Bonjour, maman. Bonjour. c'est mon épouse. Enchantée, madame. Maman, bonne frère. Boni, maman, ça va? Maman, bonne amie. Papa. Non, je te mets à tête. Tu es juste notre photo, mais à tête, hein? Naïe, il y a pas mal de gens naïe, hein? Les gens veulent tous naïe. Non, mais comment vous savez quoi? Bah, tala non pour ma maman et soki. On est là, oui, t'as papa qui l'a dit, on a besoin de tous naïe. Tu veux partager ta Oh non, non. Je te remercie, juste fait pour que tout soit là de nous. Moi, qui quand on a qui peut y avoir, de profiter de ce mot de. Puis on a accepté les femmes. On m'a déjà fait ça, réflexionnel. sinon mon aka bien te pona omila kate. C'est ça. Poza kaka peletene. Oui, juste, mais tout le monde est en légal la voiture. Ah, Papa, na yeso ba. Tout le monde la voiture. Papa, bon, mais là. Je te remercie, toujours merci. Mais après, je te sens papa peine qui tout qu'elle aime. Pour te demander maman, pour profiter de ce que mode. Patron, bonjour. Bonjour. Je viens juste d'arriver. Dans Komikagawa, je me suis dit, il faut que j'arrive au bureau. Dans le bureau, on me dit non, patron, vous allez à hôtel. Je voulais m'échanger pour aller à Golano Nandako, mais heureusement, il y a un coup de réponse. Non, vous avez remis les là.
Ah, dis bonjour. Ndenge na servir papa na nzela. Non, non, ne va pas. Non, ne va pas. On a juste pour quelques instants, puis... Quel âge on va faire ça, papa, au côté du côté, au côté, ça fait un peu de Maman, je le mouton, oui, voilà. Je vous vends. Non, il s'agit à maman du nez, le pipi à son boya canaya. La fièvre. Quand tu es malade, Madame, excusez, on dirait que c'est un quelque part. Hein? La figure me dit quelque chose, mais si vous me disiez le nom. Ah, mamie, vous avez la famille à Bango? Ah, mais c'est gentil. Et Bongo PDG. Ah oui. Bon, dis, Doudou, excusez-moi, maman, vous excusez-moi parce que... Dis, Doudou, awa, maman, excusez-moi parce que... N'a pas le goût, mais Doudou, tu as trop raconté sur moi. Donc, on n'avait pas été en face. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait là. C'est pas le moment, mais nous avons un grand événement aujourd'hui. Non, le problème n'est tellement grave que nous avons dit la suite, mais nous avons dit que nous avons dit non, nous avons mariage. Nous avons pour la oui, mamie. Oui, oui, Mindando, avec Coco. Coulez le mouton. Sentiment. Coco. Mamie, ne dites pas ça. Si tu es de la famille, il y a une raison éventuelle. Mais la soka moi, ma camoufle sur le banc, le yébi nga madame ti. Ato le bit na le bikombo na ngai ya solo le bit yébi nga no yébi nga bien te du. Boye bit na saraki na classe. Utaki ngai zeni. Na bota ka mwana. Mwana na bota kumona kai. Mwana ngo yeyo kokodio. Sala mutu na yo tala mutu ya mwana. Na yeba ki makambo nyoke te. Pona kende na poto mobala tinga ngai na poto pona kende kukengela bano batafuna na poto ayeko tinze Alex Nikolo alibite nazonga na mboka pona makambo ya mwana kokodio asa kubala na yeye na bandiko tuna mwana ndenge baparani su basalaka ayebiti ngai kombo na yo me kamusaki nga mwana mutinga bite ifo na boma na kende kutala tikita tango duduka konga na yebi to mutu me makamba boye penza nazokamwa dudu minde no mobala ngonde yeyo olingo bali kabanda na yo mibale. Et en plus, Doudou, moi non ya yo moko. Tata munene lokola yo so te ka drogue. Oso tinda bana ba mela ka ba drogue. So ka ne mwana so be tsa mwana na yo moko. Tala mwana ndenga komi. So ka meli drogue, tala mwana ndenga so komi. Masasi fala ya kumona mbanda yango bandi ko mwana ngali ngo komi banzo na mobala ndenge o premier modelo yi. Moto. Chama ta dimi finiti. Accompagner ngo bino busala. Dimi santima moto na ngai. Ukamati bokete ne sika ya koteka biloko mabe. Mama, mazoga kutoka nazo mwana ngo azolen. Atoka makababu. Leso ngameli kamera teleza ile ya kufilme pesa mambo histoire hiyo pesa. Mwana mai. Bana bibale bakomo bana. Nikola mbongo. Dudu. Dudu biso ba pauvre. Osema nini Dudu? Osema mwana nini Dudu? Wewe mwana mai. Mai. Maji ni santima. Na babota kanga nefu moya mai babi kumuchaka. Na mwana mai. Dimi pushe. Pardon mimi. Papa, mwana mai. Lukeli nga papa ngana obala, ndudu na obala nika. Obala na. Na obala nika, kama sikila na obala. Voilà. Au pendant ce temps, Moninga, Dieu le premier. Lui, suis Moninga, où est-ce que au pendant tango séropositif, kuja kwa yasu musate boye la boye, oga aucune émission, voilà où tu te trouves. Sikoyo makamboni. Ouais, yo sikoyo, yo sikoyo. Toto ba maladie ni yo sikoyo. Tu ne yeza. Mais yo no bat. Mbona unaenda kwa pombe ni bandi. Tara mbaya. Mama.
kokosa ok monsieur te kopanda sanga nzoto moninga mosusu mais eloko eza nano plus grave kodi ezali makambo oyo ya réputation ya société na biso voilà makambo biloko oyo bazoloba wana sikoyo soki mama azotunaka ye biso totindaka ye wana papa voilà otininga na esika mama monzele nga nasalaka na compagnie tosala na société wana biso sa dudu toa grade moko mais na kamwe biso totelaka biloko wana te toabi donc biloko wana eza lokola toabi nde nini yo liaka mbongo mama oyebi epai eutaka te oyebi biloko mobali azoteka te na kati ya ndako oyo oliaka mbongo wana mbonga donc drogue wana ko eza lokola toabi soki omeli yango tala yango wana résultat yango yango wana namona elobi na biro mpo ya kopesana bajustification na makambo etali bafrais d'émission ozwaki comme ça le reste on verra après bon jusqu'à ce que on bata bana yo moko vala wa bandela bo za papa moko irresponsable ou abandonner mwana yo yiba ta yete et puis en plus on doit mériter ye to abi ça va résultat de tout ça non bana ega non bana elengi ko bali kama muninga siko ndo ba yo yo soma yini yo siko kumbe na oni ana kisi moi qui c'était pas dans la yango mais il n'y a pas de médicaments pour la maladie du psycho. C'est pas des choses. C'est pas croyable, voilà.